Rando et Yelengi. Anelka Balodor contre na 3 personnes. Anelka Balodor contre 3 randonnettes. Contre Blandine Osako, Manuela Kitoko, Josiane Mondele. Mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Oh Rando, Rando elengi. Oh Rando, Rando zama pamboli. Rando ekumbama. Kolo pambama na yo pona Rando. Oh Rando elengi. Rando sukali, Rando gu. Rando elengi. Anelka Balodore. Na kacha tere contre 3 personnes. Mokili yango en tout cas eye penza elengi lisusu ndenge zalaka elengi na gu na sukali kaka bilengi na bilengi. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonese. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Alléluia. Rando ezoma pamboli rando kumisama. Rando na kati ya awa ya diaspora na kanisa bozakolanda rando ndenge za kokende. Manuela Kitoko en tout cas asimbi leader ya rando po azoko mene makasi na rando azako beta biloko. Josiane Mondele asimbi rythme ya rando. Mama Paradis kuna azane stand-by azako zimele pe azako talela. Mi José la reine, mi José la reine, mi José la reine de Rando 2020. Oh, mi José la reine, mi José, ya pemi aza toujours comme la champagne pour un titre où ya la reine de Rando 2020 a botola na champion ya ba champion Chantal Bola. Meilleure reine de Rando de tous les années, babotole yango na mi José. Yango mi José aza toujours ne stand-by. Manuela Kitoko azako beta ba missile na ba 6 personnes, 7 personnes balamoko azako attaquer, c'est ko attaquer partout, azako pe mate, azo beta minduki na ndenge sengeli. Josiane Mondele a simbi rythme ya rando, a popula, a maîtriser. En tout cas, Josiane Mondele a zokende na rythme kitoko, mabe mokonde. Josiane Mondele a yeko bebisa mwa muke rythme na ye pambate, a komi susu ki dianfuka. A bebisi rythme kote kuna a defi 2500 batu, a komi ngando koleka ngando na munoko makasi. Normalement, na ndenga rando, problème ezati. Mais na ndenga ba faire, lokola Josiane Mondele, azo présenté ki, aza femme d'affaires, aza na lavage, azo linga sala restaurant. En tout cas, nyongo wana, ekitisi valeur bisika wana, atikali vraiment femme de valeur te. To a komi na liste ya femme de valeur te, pambate, aza na nyongo ya 2500 pe atie munoko makasi alingi kofuta te wana ekokotisa baduti bato bakomituna eske machine oyo maison ya lavage oyo eza te ki bakoti banyongwa minene na banke restaurant oyo azosala eza pe banyongwa minene te to ndenge nini. En tout cas kote bafaire nde rythme ebebi, mais kote rando azomema rythme kitoko. Blandine Osako, yende mwasa ba boss elobi ye moko. Alors Blandine Osako atsali ndaku, abongisi ndaku, atyepe ba kamera pona ko filmaka mibali, to ko filme te na yebite ou bien pona sécurité na ye.
Alors bien Blandine Osako yepe aye asimbi Rando aza kobeta missile abeti missile abeti missile na système ya bana matete toujours oyo baza bapomba basakanaka na bango te oyoyo oni britannique ekweyaka te bango misatu basangani balandi Chantal Bola azotala bango kaka na miso oyo ya kozimele pe aza kotalela balandi mi José la reine apesi bango mokongo azoningisa kaka kiti azomela champagne pamba te ayebi ke titre oyo fo kobomba yango na coffre fort ezala maseki te mpo na kozwa titre ya reine la reine de Rando 2020 parce que mi José abunda mpo azwa titre wana na ye moko Chantal Bola mama paradis mama ngesu reine ngarofuri oyo babotola ye titre wana jamais akanga titre makasi ondire manzaka soki ya ndenge nini mais mi José lokola abotolaki yango en tout cas aza na posa ya kosede bato te misili tu bazobeta ye kuna azoningana kaka na kiti azomela masanga na ye mwa champagne esalaka bien alors barandonnette bana oni britannique balobi biso te biso fanfare ya edi eza kobeta nani ayebi te ke edingwe moto na ngenge ye nde azali sukisa awa na kati ya Congo awa na kati ya Zaïre na histoire na ye basakanaka te batali mbala moko bamoni anelka balodo balobi oyoyo aza pamba tokodendisa ye surtout aza mokuse koleka Blandine Osako aza mokuse me mokuse koleka aleki anelka balodo na mulayi yango wana lokola aza mokuse ye tokobeta ye dada eloba ye moko aza ballon me tokobete lokola bala papier pa kokota na mai apanzani awa nde likambo eye ndongo likambo eye ndongo oh Rando ezoma pamboli Rando ekumbama oh Rando elengi Rando sukali Anelka Ballon d'Or basasi maîtrise ya lobi akozonga na baje wana te Anelka Ballon d'Or abeta eloko moko oya somo ya kosakana te abeta kaka oyo interview wana ezala émission te mais ezala interview o babengaka interview ou bien intervane ndenge moko kaka en tout cas interview wana ezala on dirait ke oyo boyokaka penza ke mutasiya na bato ya KGB bazosolola alors na kati émission wana en tout cas abeta Blandine Osako eloko moko ya kosakana te Blandine Osako azwa vertige abambama na mabele atelema abambami atelami atie bakiti pembeni apikle mbangu maza kotremble Manuela Kitoko abombama na sarmoire amoni les places ezate akoti na cave ba voisin abombami atie masque oya gaz te me ba sous-marin pour respirer mbala moko kote kuna Josiane Mondele aganga abenga orgazi Mondele yaka okokosala nini wanga na meli pema ngai yawa na subi na bilamba orgazi Mondele alobi kobanga te tokota na bassin basukoli bakota na jarkuzi basukoli basali kaka eloko oyo Josiane alingaka orgazi Mondele pe alingaka ekitisi mwa motema oh Rando oh Rando bana matete basangani basololi Manuela Kitoko alobi te tala awa Osako likambo ezali awa yo fo solola na nani oyo na Chimène Kiala ya bakialos yende azankelele yende kaka mutantrenaka yende mutayebi secret nini ekokozala na sima ya Nelika po biso tozelaki tabeta biso biloko oyo biso tozali bana oni britannique mutu moko tamekaka na biso alors Osako akei akomi siko na ye moko Chimène Kelele oyo entraîna Chantal Bola
Simene ebisi bango bozela natala livre ya secret oyoyo ya Rando. Kokota akoti na Rando boye. Blandino Sako alobi te ngana lingina yeba nanu bisika Anelka Ballon d'Or abotama. Simieni kiala afuye boye, afuye balamoko Simieni kiala ganga ha. Blandino Sako alobi likambo nini ozo ganga. Kuna Manuela kitoko pe susumuki. Kotoyo totala Josane Mondela zo tremble awa wankele la gangi likambo nini ezali wana. Simieni kiala alobi na kati ya livre na monike azali mwana njiri balobi mesali nini bango kuna bayebi kaka sap biso awa tozali oni britannique ya edi moto na ngenge fanfare elela fanfare eleli. Alors Simeni kiala lobi bo doze fanfare eza wana te ezali likambo mosusu bango lobi likambo nini ezali nini Anelka azali wana kangama nzote kemba mukuse aza kutu soki na elongi ya nini alataka ba nini express eloko nini wana. Simeni kiala lobi bolobi nini eloko liboso te olobi aza mukuse. Simeni kiala lobi likambo yango wana natangi na kati ya liste bino boza na ya edi bango pe na njili bazala na mutu moko ya mukuse chiwara. Awa makambo ebebi chiwara mbala moko oyo Simeni kiala lobi likambo ezali awa Anelka azana biloko chiwara. Azana biloko chiwara bokeba to prepare Rando yo. Josiane Mondele botikela Blandino Sako abunda yango. Blandino Sako alobi na bunda yango eske na kokoka yabite meka okoki kokoka me yebake azali chiwara. Azana biloko chiwara azala mukuse chiwara azala bogarte mabeta ba maître bébé abeta ba maître ndenge na ndenge akanga batosho atombola ba maître likolo oya milai ya babogar yango keba aweza biloko chiwara oya Nelka Ballon d'Or aza kobeta. Yango wana nga papa robo naza kotala kaka Rando yango ndenge kokende soki kosuka ndenge nini eske bana matete oni britannique bako gagner to ndenge nini parce que Anelka Ballon d'Or eloko betaki liboso bomonaki yango ndenge sali bien sûr mutazo mene Rando wana tokosa na liboma te ezali Manuela kitoko mutazo mene leadership ya Rando mazo mene siko kaka na 3 points parce que ndenge zaboye Anelka Ballon d'Or Sako mi pene pone loko oya betaki Blandino Sako fezala kaka ya biloko ya chiwara mokumbu so sauvage. Yango nga papa robo na sukisi awa totala Rando ndenge kokende pe ndenge kosuka. Bon kosuka ezana suka te Rando parole mbisanga kote kuna ezana suka te kolo pambola Rando tina paradis. Amen. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'en ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelengi ya komba, congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.